eboto bandeko na ngai eboto bana bonsomi bana ya Congo. Lelo tozali mukolo ya dimanche octobre 14. Journée oyo bandeko na Congo kuna soi-disant batu basangani kuna pona makambo na bango ya francophonie. Journée oyo bako clôturer jour na bazoliaka basoso na bango pendant que ba mama na biso na kati ya Ruchuru kuna baza ko souffrir. Journée pe oyo bakwai kolobela makambo etali Ruchuru na ndenge ekoki stratégie ya comment toko récupérer mabele na biso oyo eza ko couvrir les 9 volcans parce que jusqu'à présent bat baza ko yeba te que signifie Ruchuru bat bazo kansa Ruchuru eza fi mwa kilomètre mukeka ka boye fi mwa village moko boye bat baza ko bosa na ete ba minere oyo lekintalu ekoya na génération ezali koya ekouta na Ruchuru. Et ba Rwandais avec ba mindele ba moni déjà na mosika pendant que yoza ko bomaka tana yo ya ko discuter makambo etali ya buzoberi ya ko bakisaka ba salaire ba te comme ba $13,000 ba basala na bangote Ruchuru kuna eza ko kende. Ruchuru ezali place oyo les 9 volcans na yebisi bino déjà okuta configuration oyo nulle part au monde ba bengo rift signifie place mabele eninganela ke pasola ki na katikati et puis ba faille ba grabens biloko nyonso na tu esalemi yango mteza ko sala te configuration Ruchuru eza unique au monde. Ruchuru ezali pe place oyo okuta nulle part au monde. Pourquoi? Parce que batu soki bayoki ete volcan edini ko beta na mois prochain mutu nyonso akowelela akende place volcan e betela akende kosala nini kotala yango bazolo bien d'abord valera Ruchuru po boyeba pourquoi faut ko simba mbeli machette eloko nyonso ko simba po opère de Ruchuru te na lobaki bien soki batu bayoki ete volcan e ko beta na tele mois tele date batu nyonso ya monde ba scientiste nyonso bakowela koyana ba machine na bango ya ba camera ba appareil ya ndenge na ndenge pona ko mesurer ba explosion ya ba volcan wana ba moto na ndenge bimaka yango ya pamba eko générer tourisme ya kosakana te toza kosakana na Congo tozomona ka ba entrée ya mbongo sur les bases de nos minéraux auto ko kana pe ko exploiter te tozomona ka mbongo za kokotaka na kotumisaka ba balabala basali ba ligablo na bango o taxe l'etat mantata mpono misu na ezaka kuna na sima ba bralima ba taxe ba mike vrai l'art mususu matata mpona kwa eko zanango na mayele eza ya tourisme oyo Ruchuru akoyiko générer na tangu volcan ekobeta soki toyiko bongisa ba park wana kitoko ba banc qui est pied ya ba volcan toyiko tia ba kitse kitoko ba place kitoko kaka Ruchuru ya pamba parra na tangu kara kisimbi ba nirangongo ba volcan na bisona 9 wana tangu eza ko sala ba ninango toyiko générer ba millions et des millions de dollars. Voilà pourquoi Ruchuru soki bazui biso yango Rwanda avec l'intelligence ya bato azana ye o baza komi pesa na ko développer pays na bango baza capable ya kokomisa Ruchuru paradis terrestre parce que boza kutuna tante yo congolais ko nkozwa ta géographie ya Ruchuru otala un peu comme ba montagne par satellite nikolo yo digital comme nango simple ba sampling ba photo digital comme ba biloko ko baza ko manager un peu ko sala un peu na 3 dimensions pour yeba un peu comment est-ce que graphique ya kitoko ya panorama ya paysage ya horizon ya Ruchuru comment kitoko ezali tala les 9 montagnes comment ba tourna yango eza ko représenter exactement 9 planètes biso toza ko tala na ba satellite ko lié yango avec astronomie okomona ete donc galaxie nyonso ya planète auto vivaka système solaire eza représenter na Ruchuru. Mais Congolais ça koyeba te pourquoi mundela zo wela Ruchuru de oyo na yebiso apo yeba ete perdre na yo je ne sais pas moi wapi mais Ruchuru te Ruchuru massive ezo bimana tala kaka kombo ya montagne ya volcan moto na wayo kara kisimbi tuna bande ko bayebi Swahili que signifie kara tuna batinyoso na Congo que signifie kisimbi signifie être moko invisible, être moko supérieur, être moko yela ko makambo ya secret na yo na vie. Donc montagne ya kara kisimbi bakoko na biso ya kota Ruchuru ba pesa nkombo ya kara kisimbi. Toza mingi te to yebi nini ngweza na sima kara kisimbi. Mais olingo perdre yango likolo ya kopia kama kola kabila yo peperdiste. Olingo perdre yango likolo ya $4 ba peso na kabila pose wa pouvoir
ya kidepite oteka mboka oteka karakisimbi misibwelo kulia bino ka karakisimbi wana kakate mitoza kozela nanu ba rapport na mse koma tina kati ya centre ya diamètre ya volcan oyo pubo ba moto wana koma pe bientôt elingezikisa batu nyonso bazana pemena na karakisimbi wana eza message spirituel toza kopesa bino mais et ba Rwandais avec ba mindele ba moni déjà na mosika pendant que yo za ko bomaka tana yo ya ko discuter makambo etali ya buzoberi ya ko bakisaka ba salaire ba tekoma ba $13,000 ba basalaka na bangote Ruchuru kuna eza ko kende Ruchuru ezali place oyo le 9 volcan na yebisi bino déjà okuta configuration oyo nulle part au monde ba bengo rift signifie place mabele eninganela ke pasola ki na katikati et puis ba faille ba grabens biloko nyonso na esalemi yango mteza ko sala configuration Ruchuru eza unique au monde Ruchuru ezali pe place oyo okuta nulle part au monde pourquoi parce que batu soki bayoki était volcan edinko beta na mois prochain mutu nyonso akowelela akende place volcan ekubetela akende kosala nini kotala yango
kasina moli mote. Arido kala yo bomi kaya joto, kasina moli mote yaya. Mama ya mwasi makelele bete frère bata. Songi ya mama na yo, alinapa ya mama na yo, aloyenge ya mama na yo, abuzoba ya mama na yo. Kusaka, grand frère propre. Bominga ya joto, kasina moli mote. Komanda sube yo, bominga ya joto, kasina moli mote yaya. Mama ya mwasi makelele bete frère bata. Songi ya mama na yo, alinapa ya mama na yo, aloyenge ya mama na yo, abuzoba ya mama na yo. Ibe kuku. Mukulu komanda mukulu Samuel. Mwasa kitako mwasa minoso. Mwasi ya pepe mwasa ba defense. Mwasi ya kitako mwasa ba rankine. Oye monene alula na ye kongi. Kebaka mwasi ya menkoso mwasa songo tobo. Baka muke ya lemba bako maba laisse passer. Aribo kala ya tambe. Ibe kuku Samuel. Maria mama na Yesu azalaka mungala o. Judas yatekaka Yesu azalaka nderwande. Joseph papa mabokoli azalaka moluka e. Jean-Baptiste azalaka dekote. Papa na ye limita mama lokele de kakofi. Pierre azalaka montetela o. Thomas azalaka mokongo e. Ata ofirika izoba ese oebini boyama. Salumu ofirika izoba ese oebini boyama. Mablokoto zoma yanda kozoba kisaliba egosia. Mablokoto zoma yanda kozoba kisaliba egosia. Ibe kuku lona lokolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mama e, kuda. Olaloki na bosolo. Mama e, kuda. Asibiki ya kawale. Mama e, kuda. Olaloki na bosolo. Bisate mwache. Come on.